Voici notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Aïe aïe aïe, babi ayuyu, babi kolosoka pesi, kolosoka pesi, apesa toujours blanc malamu, kola pesi biso ni, kola pesi biso info 16. Kola pesi biso info 16, babi info 16 ne makamba toka fidèles internautes, ba gros bisous na bino nyonso, ba mbote, ba bonne fête. Ba joyeux Noël na bino nyonso, ba bonne année, ba bonne année. Na lela bino grave. Magi beaucoup mwana mongo de la presse. Et on aime ça bino beau s'abonner Massimel, boki beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Babi zaire peli moto bokoto, bokoto, bokoto. Papa benga mama, mama benga papa, papa benga leki, leki benga yaya. Bo benga na benga na benga na benga. En tout cas, quand on aime ça bino que non, et nous avons sans frontières, il a toujours d'actualité quand des mots toujours pela. Babi ma bala YouTube, ezo yindi sa RDC. Ma bala YouTube, ma bala tout. Oye continue à 2020. Ya malamu eza ya kokonte. Ya malamu eza ya kokonte, bo comprendre ngada nazo transpirer ta kaka. Dans ba climat ngo, boibika kin mbokelengi. Ah mon vieux Chitos. Mon vieux Chitos mbokelengi, fait nanga depuis Paris. Ba gros bisous nao. Donc moto eza ya kopela, fait nanga Chitos na ko saote. Bino mibala poto bo pelisi zaire na nenga muketi. Bo pelisi zaire na nenga mukete mboke so elengi te mboke komi bololo. En tout cas ma bala nyonso ezo kota na YouTube ezo créer toujours ba problème, ezo créer toujours ba problème. Ba comédien, ba artiste comédien o bazana pona ko éduquer masse les lotos zo comprendre te soki eza nini affaire à presque eza toujours ka kotoko eza tout na biso o tolinga mingi. Moi, naye awa pona ko condamner mutute ngana yako chaka le point sur les i. Nazo latisa baba iba chapeau nango elo nga magi bokungu na eli yangwana. Pona moni et comment peut ça trouble. Moi je ne pense pas que presque nenga zawana akanga ki Martin na singa pour Martin longwa poto aya kobala. En tout cas, tu me gagnes un peu comme ça la part des choses. Presque moi, si toko. Martin, c'est un vilain. Quand tu as une photo, il y a presque un Martin, donc presque, donc moi, si toko, à l'ingé Martin, m'a bé. Mais presque à l'ingé qui m'a bé, à part qu'il m'a poto na yo. Est-ce que tu peux imaginer que au bala na yo na poto, au père de 3 enfants, ou soit osa en cours à divorce na yo, Papa Martin, t'as la trouble. T'as un degré où il samboussa mwana bata mwasi. Puisque fio azaki respecter les loba tout soit comme ko profiter ba loba na mabe pona libala oyo. En plus na faire à presque oyo na Martin ngelo ko sanga plus passi. Comment na papa na Martin? Papa mukolo lokola ye azozo aton ya koleka na ba YouTube. Moi je me demande pourquoi on le canal YouTube yo papa au boti Martin ndenge yo mo lobi mdo tinda mo na poto ndenge yo lobi o tinda mo na poto mais moi no aye awa yo yebite ka ye ame aye ko bala mwasi mais pourquoi ko bimisa maloba kilo bongo na YouTube oyo monde entier eza kotala. Presque oyo la mabe aza pe na ba parents na e aza na ba parents na e
tu penses que ba parents na ba la papa mukolo kola yo o bana ko lakela maloba mabe na mwana bato arobala te arobota te akovoyaka te maloba kilo ana entre temps moi on peut autu ko bala e mariage coutumier eza bokoko soki d'ailleurs ba pese muto déjà dot eza d'aller au décès salami et tant que papa faut monter ma beau papa naza plus que s'adresser na papa papa et Martin peu comme né Martin ozo le kana YouTube ozo lo ba makamba mabe oyebi tant ozo boka so likolo ezonga kana longia mutu puisque le presque so ozo di kam Martin na ndimda ozonga pe poto Martin na wana ozo lo ba ke yum do kinde se poto azape na kin awa tu penses que ce qui presque wana j'ai problème des femmes presque batikio nazongi suba comédienne biso pe basi aujourd'hui basi a poto basi a poto basi ngita ngaza sima na bino en tout cas nga ba rendre na basi a poto te nga ba rendre na basi a poto te basi a poto ngaza sima na bino comprendre bino lelo ba comédienne lelo komi ko briser ba foyer bato mingi bokomi ko briser ba foyer bato mingi bino ba comédienne lelo bokomi ko briser ba foyer bato mingi non son est de trop et comme mabe makasi na kishasa mibali bazala ate et puis presque na âge na comment se fait-il yo bando za bongo mobali oyo ko bala yo o mona te ba bokilo na yo te ngana ebi mobali na poto so lingi mwasi na ye atinda mwasi na belle famille atinda mwasi na famille na ye ba belle famille ba wala nanga ba belle famille tinda kae na famille na ye akno mona papa na mama na ye presque comment so bala mobali o moni papa to moni mama te. Ce que papa sort bon il là qui est bongo. Oki papa mususo bazan chor ebi ke go zo ape o sala mabe. O ma ozo risquer vie na o. Po mon boti a cause maloba mabe bongo te. De parents ebi passe à mwana, ebi passe ko bokola, a cause maloba kiloté envers mwana na ye o ye moko aboti. En plus atiki mwana ye a question na mwana bata mwasi azo bisa maloba kilo ya mabe. Ngana mona père ana clarté en tout cas bo excusez mabala tout elle qui na YouTube donc scandale na scandale mais tout ça na nzambe ya rite la taille babi rite la taille fille à sans tabou auta ko bala moi c'est José Mavakala mona poto et pas auto bala to banga pe moi si n'est pas bima mais nga na zana assurance que Ruth la terre baki ke Mavakala abala na été Mavakala abalate Axa Olangi yewana Kevin abala et c'est beaucoup donc vous aurez remarqué que mabala news zo côté na YouTube et zo la kana ba problème na kat et ça kana ba problème na kat parce que artiste bo sangana bo silika na raison nini ba artiste bo silika ba sa poto na raison nini mobile nem daza mabe nyoso mobile so kaza encore divorce fallait az la divorce na ye et salama ba kabona moi si na totalement après ekobala ngazo que la Martin mawa na bi ke ba sa poto ba on dit ba numéro 1 na ba foyer na bango numéro 1 ezabasi to ba tshaka deuxième position ndenge Nasidi Kiesi maman sociale na Paris Nasidi Kiesi kande bolobaka bino basi a poto basi ngita poto wana moni Benito Kotokologie basi ngita poto kande ba tshaka première position mwasi deuxième position bana troisième position so azana mbona ndako azana nya wache nya apache mobali o azana na mbona ndako na nya na ndako te apache mobali na troisième position. Alors pourquoi mi bali bozo luka bondo créer ba makambo bondo kotsa ba conflit basi a poto na ba comédienne na biso bondo kotsa ba conflit entre basi a poto na ba artiste na bino o bolinga mingi. En tout cas ba papa bana poto to ebité Martin raison ni ça qui a kobala aw
Mais par rapport il y a une enquête na biso to remarquer que bazan na cour à divorce attend tisate entre ye na maman bana na ye. Mais elo ni ba bongisa te. Moi je me demande elo ni o ba bongisa te. Ozo préféré au briser foyer o se boti bana misato. Donc ozo ndima na yo au briser foyer oyo et boti déjà bana misato pona moi si on a na boti te Papa Martin. Soki presque le lobby a boté le banate. Et que moi si na yo maman bana yo a privé on a bana na yo. Ya on a bra mibali avant que ça les cambo, il faut d'abord qu'on réfléchir. Autant les avantages, autant les payer des avantages. Autant les avantages, autant les désavantages. Tu penses que na ba couple na monde entier ba problème les a raté. Et ça n'a pas problème na ba couple, ba problème sérieux na kati ba couple. Oh soki au couteau na mutu ça veut expliquer au ba que problème na ngase eza mu qu'est-ce kana bongsa na mwasi na ngai. Divorce eza na ngo eza la solution te. Divorce eza ka solution te. Voir même est-ce que babal sera bien ba commune wana tombo ki na osenga divorce. Na si balinga no ba réconcilier bino. C'est parce que ba bi que divorce eza bien te. Faut pas tout le temps comme attendre des ans à foyer na bino bon luka divorce. Faut pas tout le temps quand boza ba problème na foyer na bino bon banda ko kendo luka o bala moi si libanda. Moi si on a à quoi apporter nini. Donc tu préfères oublier moi si moka linga na souffrance. Pe o Rolande la boye. O Rolande pe mon bala ngo peut-être tant akenda ki poto pe tant abwa ka nguna tant mususu mama ba nena mudo linga ke na passe ne wana babunde ne tsazu kanda. Baboti ne pe bana mais lelo aiko bala mwasinaki. Pourquoi pas koluka solution mosusu? Pourquoi pas ko arranger na foyer na yo le ko bima libanda? Parce que tango bimi libanda. En plus chose que moi je me demande mi bali yo bana libelo bazaka uti pe poto ayepe na Kishasa. Ni maman nae, ni papa nae ayebi. Et ça la bango net nini. Comment on appelle papa ngo? Soit ateka le pango nae, poitin on a poto. Comment on appelle? C'est comme si considération vraiment la babote on est espèce à la hâte. Quand un homme se permet, il y a aucun go bala moi si son baboti nae. Et ça déjà ma bé. Et ça ma bé ma casse. Jango na bi bon s'abonner na Info 16 bon s'abonner ba news ezaka ko ese ko ya oh maisha mama Kalunga oh mobala Kalunga mwana muke oh mobala Kalunga mama Kalunga salibino nini pourquoi bino ba congolais ata kota ko tcholeza te boluka ka li douso ko tchola. Pourquoi ce qui problème que tu les as il faut créer en tout cas félicitations à maman Kalunga. En tout cas félicitations à maman Kalunga. Félicitations mon bal non d'abord na ekala. HP ça non libala te malgré mon bal zo mona moi muke yo le ngozo mona net moi poussani. HP et ça non libala te za bolingo na bino. Boka no biyo ka okate. Coup de chapeau à vous parce que yo boté mon bal à mutute. Ozi o ayo ya yo banane kala oboti ba na mobali moko comme père son âme to zonga makamwana te mais au moins après au vana mbalo moko bo moniteur et coquille mobali na honorer coup de chapeau maman Kalunga wana soki na tepi lelo ki songi.com babi lelo tongo kapena tongo tobo magi boko lelo pena tongo tobo songi international lelo todo ke dossier DiCaprio dossier DiCaprio moi ils ont ça passe mais en tout cas ils a passe l'artiste na biso parce que biso bo mais ma vie ma bé ma kasi parler avec le bakeno DiCaprio lelo yo bali oui au bali félicitations DiCaprio au bali si Fabio to mona ki libala bato musube o si fa mukona yo
mais pour un âge neti nga ko mona ba DiCaprio oza muke mboloko DiCaprio oza succès kala oza mutakala DiCaprio oza mutakala botika mwana bata muke ba mona bata muke ane mona bata muluba ane muke asima bambongo na ye abunda na ye mais DiCaprio otiki batu musu na passe DiCaprio yeba ko bala otiki batu musu ba suspense pona nini DiCaprio yeba ko bala otiki ba comédien musu na ba trou na mutema soto bito loba awa donc tout ça ko se maîtriser pour les Cambodgiens na elle na biso moko donc na koki ko pesa susu moninga na biso pas cité mais DiCaprio tala si mazonga mutu nyonso pona mwasi na obala c'est pas important au simba bo la kalaka boy otika batu sa ba pinzoli na mitia eza koinda babeza vraiment koinda opération yiba mobile ofosila opération yiba mobali ngamoko général Magibo Kunguna na okanga ba comédien nyoso bazoyi ba mibale batabasi a poto ngamoko lelo na telemi o libala songolo pakala bo pesa ba kombo to tchaka na YouTube to tuna soki mwasi na réagir to yebaka basi a poto bo simba na makasi bendele ko ya te basa poto bo simba mbali na bino makasi baningana te lelo ba kamsuto ko mona ngo koma anormal koma ko tshaba to be mibali bakisi vie apprécier lelo ba comédien ba komi nango mobala ba ko pe ko proposer ye libala te tema mibala poto balingaka mania kunya bilialia o ti poto volia banda kunyoso oti portfolio banda onyoza bandingi sko esiko ke kolezo bachelo tukula na fumbwa o sala nini donc makamu misusu franchement nazolo bana bino makamu o iza sincère o izo leka awa lelo na Congo tokomi na deux catégories ya basi eza basi o lelo azolinga mobali ka na normal sans kisi na nzambe nae eza ba olo ba komi docteur komele kaka o bébé na sepela kana yo docteur ozo komele kaka amonika code western à 200 300 et sili à côté lo bikota kota makamtu zo su normalité bikota kota bibaka baka pona kaboka mibala baninga surtout bino ba comédien bo komoko stukela ko bala lelo bo moni bilongo ko komi bino kuru et bilongo comme kola bino bo luka be belle na bino leke bo panta ba foya baninga bo yebi baninga ne batongi ba foya na bango te peut-être na pasi na kokene kayu ba 4h du matin baninga na poto kuna mobala ke kayu na 4 moi ça ke kayu na 4 yo ka ba tournage awa ka mi bali misu ka mbala bata poto ozo ba code age leki yo okomo boma mabala bato non pardon et ça doit trop tard si on avait demandé tanga ba comédien o ba ko ba kuru likola ko bomba mibali botika bana bata poto ba vana mbali na bango botika bango kimia na ba couple na bango botika bana poto kimia na ba couple na bango boluka ba o baza ba célibataire est-ce que basa poto bango batu batina bino bolekisa ba air na bino est-ce que basa poto nde bazana balandra bino ba théâtre na bino boy diffère bango boy dika bango bolakisa ba banza malamu est-ce que bango ba pekisa bino bobala tande bo sutukeli ko bala ko bango bo sutukeli na ba scandale na ba trouble na ba malédiction zolanda bino na ba tata boki bazoleka bino mabe na ba kolo mibali finalement bande ko na biso abasi ya yo mutu nyosa taka na pointure na neti prise kaboy o sambo ibona mobala bato
Au sang, papa, beaucoup kilo, azo les capatas, de n'importe quoi. Pour na yo moi na bateau. Parce que si pour ça que mon balo a yonza ba bongo baza pe quelque part kaliba na mboka pona bino bolinga ka mbala poto na kimbele bazala ate bon tout ça na poto en casse alande ba moni be so bali pe boy ou raté parce qu'on a tout na bino bena ba artiste comédien na kishata mi bali bazala ate bikapo ya na bali ya kishasa Pierrot auto bala ya kishasa Maka longa yana bali pe bone ya kishasa vide le bege yene musika te otra ngola kuna apotaki azonga na oyemo congolaise bino pe basi bobo kaka misu na poto te bobo ka misu partout na Chine pe bobo ka misu bino ka Paris Londres bobo ka pe misu na Chine bobo ka pe misu na ba Congo na Bandundu tamusu pe na nini kuna na o nini na Lubumbashi enzo be na Kananga enzo diamant faire na Kananga kuna zo luka yoka misuka na Paris de ba fili le son parce que ce que ka mobala bengue oh na za ba Congo akati téléphone so bikaka oui salut oui c'est ambassadeur et mon singa depuis Suisse wana ye aokengo bien okeka Suisse et bomiye en tout cas bando na biso basi surtout ba comédienne oyo bozana no bana miki bo profiter bo bala ni bali na bino moko ata kishasa proposo ya bala ata poto pe ya yo moko proposo ya bala bolanda ba bananyo te bananyo bayana bino ba koli wana bayana bino ba koli wana bayana bino bilongi fane po nini mama sokolanga bitiache na bilongi ozo mami keloko ko zo banganga ne longtemps mobala muninga rotona na poto kuna esprit ne kangami pa na yo code komo ya alongi ko na mvutima azo avion na mvutima ayi kitata na mvutima ayi ko bala pe na mvutima tanga ko sutuka na poto na mwasa poto bloquer nyoso yoko souffrir na Congo Congo bato balinga bakima balonga Congo yo mvutima bende kuna yenao mibali bo sosola bo vanda na basi na bino bo vanda na basi na bino ya ndaku bo vanda na basi na bino apasi o bo sangisa ba mbongo na bino bo soma pango na bino bo sala ba projet ba na bino ba za malamu en tout cas oza matoya koyoka ayoka oza motema kondima andima oza na motema koyamba ayamba leo na pesi bino conseil na simbi fimbute na otala airport na couvre-feu Ngapé désormais basio bazo trouver ba foyer bataba na poto ngapé c'est no couvre-feu na c'est no couvre-feu na aéroport ni boleka pour désormais mon poto yé azana mwasi na eko tant ko maka na aéroport ati faudra moi c'est papa signaler marié à bon attendant là wala la comme vraiment na suka na linga bino minga kaka tozana bina pour nous musaki to ko comprendre que non makamango pesa ma passe et pesa passe basi msuba olela mbele na bango misuzu koto yo bazo sepela o souffrana mobali temba mobu ko bala moi so souffrana yana poto kuna zolela en tout cas bo s'abonner na Info 16 là j'ai dit merci à mon vieux Ribi Lindungu Bambote na yo, bijou Baiston depuis États-Unis, gros bisous na yo. Pourquoi pas na emoko. Benito Tokologie la française. Ah pourquoi pas. Mon président dit poule mon cher. Mon président dit poule mon cher. Mon président dit poule mon cher. Gros bisous na bino ba abonner Info 16. En tout cas beau s'abonner li boké. Beau s'abonner en cascade. Beau s'abonner à li boké. N'allez la bino grave. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16
reportage mariage, reportage deuil